Mes chers compatriotes congolais, na pesi bino d'abord mbote pe na tondi Nzambe po apesi biso encore grâce tokoka kosolola lisusu moke. Soki nazongeli bino ezali mpona kopesa bino koreyanola pe koreagir na ba réaction ebele oyo nazwi yango suite na dernier message oyo nautaki kopesa na bino dernièrement. Et encourager ngai po etalisi que bozali kolanda mayema azali kosalema mpona mboka, bozali komi interesse na makambo ezali na mboka na me, mais mpona ngai ezali un devoir de transmettre la mémoire. Po ezali devoir ya biso ba élite nyonso que osali mosala il faut qu'on transmettre bango la mémoire et l'histoire. Et là qu'on a dit que sur la navino lelo bande qu'on a des problèmes autour ko vivre na yango lelo. Ezali événement monene kotikala dans les générations occupation rwandaise autour nango lelo. Na lingi simplement n'adresse na ngai na bino comprendre pourquoi nazali ko insister sur les détails de l'histoire. Pour ce qui est l'histoire, on maîtriser l'avenir ya mboka na yo te. Pe na mi rendre compte effectivement que mingi na kati na bino bozali ko maîtriser même ba donner à l'histoire ya drame otozo ko vivre lelo ya occupation te. Yango na nazomono ba jeune mingi, même certains intellectuels, même certains vieux bazali ko kamatango un peu à la légère, c'est parce que beaucoup de gens basé comme peu sa importance na histoire wana te que touti ne tumba wana musika. Na moni bato edele na kati na bino ba sutuki, j'ai eu beaucoup de messages, des milliers de réactions. Mais beaucoup ba sutuki mais vraiment ba sekele to yeba kite o nini ba sekele ya nini ya makambo ya disengimana ndengele kaki na service. Dans ce livre, Crime organisé, et bimi depuis 2004. Mais makambo nyonso na lobela kibino ndenge Edouard Mokolo Mpombo apesa kingai dossier bébé. Et na kati de la page 67 jusqu'à la page 76. 10 pages naze pour raconter. Na kati, mes frères. Mais je me rends compte que élite congolaise atanga kana été jeunesse azotanga histoire ya mboka na ete, je n'ai pas écrit pour moi. Je n'ai pas écrit pour l'argent. J'ai écrit pour vous. Pe na kati na pesi ba détail. Mingi bazi ba mususu bazo kamatango kwa liseki mais omoni e ba yebaki batongo na service ba yebaki depuis 70 mais basali eloko te. Mes frères, botika komi distraire, fe ko distraire ba congolais na biloko wana. Boyebi soko yebi eloko te. Tunaka, parce que nous sommes talisa nini médiocrité, ignorance. Oyebi ba service, tango biso tozo koto na ba service. Na ebite ndenge zo salema maintenant pendant l'occupation. Mais ba service tango biso koto ki pe tango biso dirija ki yango. Tout agent soko kote ba engagé yo, oko signer d'abord un acte de serment. Serment wane c'est serment de secret, de garder le secret. Et puis après oko signer document na ya engagement. Biso na service bitumba tozalaki kosala. Okomona ba service nyonso ebombaka sekele ya misala eze kosala. Et yaka kobima 40 ans après, 50 ans après. Omoni se ya abimisi sekele ya ndenge abundisaki Fidel Castro 60 ans après. Ba Belge ba ekobimisa sekele ya moyo ya Lumumba ba bi lever ya nini secret défense 50 ans après. Po bato basalaki makambo wana bakei. Ezalaki mokili mobimba. Mais biso tozalaki etumba ezalaki monene, mes frères. Pona kotalisa bino que ezalaki etumba meme na kati ya nini ya service. Namoni baleki moko bana mosu batuninga ndenge nini papa Edouard apesaki kaka yo dossier bébé. Mais nazo relever yango pour vous comprendre que c'est pour nazo sala lisekite. Non, vous comprendre que danger oyo tozo kubunango ekota kiti na ba service. Pourquoi
kulutu nanga mokolo wa kombo apesaki ngai dossier wana parce que tango tokei na tozalaki na stage na yebisi bino ke apesi ngai dossier wana tango tozongi na formation na Munich. Mais tango tokendeki stage na Munich apesi ngai yango mpo na incident oyo elekaki na Munich tango tozalaki na stage kuna. Incident wana ezalaki nini? Tokendeki na nini na stage wana tozalaki 12 personnes. Chef ya délégation na biso oyo azalaki plus gradé que biso, un ancien de service toyaki okuta ye asalaki déjà au moins 5 ans avant nous. Massamba Mbaki, je crois qu'il est déjà mort si ma mémoire est bonne. Ye motalaki chef ya délégation. Moko ya ba stagiaire, pe stagiaire wana azalaki voisin na ngai ya chambre d'hôtel, po tozalaki 2 na chambre d'hôtel. Voisin na ngai ya chambre d'hôtel ameli biero ya bavarois alangwe abundisi chef ya délégation. Epesaki scandale mokolo wa kombo tango ayebi yango patron na biso apesi ordre chef d'antenne oyo azalaki na Bruxelles aka obongo akufa deja aye atoki voisin na ngai ya chambre azongisi ye direct Kinshasa po epesaki scandale. Mais tango tozongi mutu na mutu asengeleki osala rapport de stage na patron ya service na rapport na ngai comme etubitumba wana elekaki na miso na ngai motu na mi interposaki pe ba scandale wana elekaki na kotisi na rapport na ngai na lobi nini j'ouvre une parenthèse na rapport de stage na ngai pona kopesa yo pona kopesa hiérarchie détail na makambo eleki. Et là dedans il y avait un élément important oyo ezaki na rapport même na nini na conflit wana te ezaki nini ce voisin de chambre là il s'appelait pas Sakufa, Sakindi. Na yoki ye, tango na kuiti na ye ya bière, aze kusolola longuement na téléphone na Kinyarwanda. Voilà le problème. Alors, na rapport na nga na yebisi na lui, voisin na nga o rappelaki ye, dans sa kuiti, na yokaki ye aze kusolola 2 fois na Kinyarwanda. Or, biso tozali na ba Rwandais na nini na Congo te, mais comment un Rwandais akoki kozala na kati ya service na biso makambo wana pe toutai koyekola yango kuna na nini epai ya ba Allemand mpona problème ya infiltration. C'est suite tango mokolo wa kombo qui était très consciencieux atangi rapport wana abengisi ngai na bureau. Alobi, mais est-ce que vous me confirmez makambo lobi oyo? Nabi oui patron, ndayoki ye 2 fois zosola Kinyarwanda. Et c'est pour ça que j'ai trouvé bizarre qu'un Congolais a solaki, un Zaïrois a solaki Kinyarwanda. Alors, mais vous faites bien parce que justement, ezali bato yobi sengima nazo koti se la biso bangumbo kamobimba. Et c'est là qu'il fera venir le dossier bébé pour appeler Sanga. Donc, au moins, incident, c'est parce qu'il y avait déjà aussi une infiltration rwandaise déjà dans les services. Ce qui a fait que Mokolo a déclenché même une action pour purifier la nationalité douteuse nyoso oyo bazaraki na kati ya nini ya service. C'est parce que même na kati ya service de konangai tozalaki déjà na infiltration. Mais batebele bazeko babia mais non mais alors bino boyebaki makambo wana pourquoi bosali rien mais rien n'a été fait. Mes frères, le travail a été fait. Mingi bino kati na bino de boyebi yango te soki bozoko mi rappeler ko comité central emi réunisaki pona ko annuler ordonnance ya bisengimana okaise utaki ekweli kolo. C'est le travail de service. Ordonnance ezekweyaki bandeko na biso mingi oyo boye ya nini na deuxième république. Mais il y a eu des gens qui ont vraiment payé de leur vie, payé de leur vie combat oyo boye to batosali contre infiltration rwandaise. Bato bakufi ebele. Ce combat-là, ezalaki très dur. Mais nakozongela nanu surtout problème ya nini ya bisengimana. Bisengimana koti wana na service comment? Akomaki na présidence comment? Bandeko nanga makambo nyonso zoka bato mosusu abia non makambo yo boye nini
Rwandais et bakotisi yango euti na Mobutu, Mobutu na Bangwanda, Mobutu na sisi bakotisi Rwandais. Mes frères, c'est que boze ko yeba histoire ya mboka na bino te bandeko na ngai. Mais kokotisa Rwandais, Tutsi Rwandais na kati ya Zaïre, ya République démocratique du Congo, na colonie ebandi ekotisi yango Mobutu te, ekotisi yango Kasavubu te. Et quand ici, est-ce que vous voyez que même na table ronde, na 1959, Rwandais bazaki kunat. Porte-parole ya Lumumba. Azaki Rwandais, Anise Kashamura. Infiltré. Problème on a aucun donc Lumumba va toi quand il Lumumba te, Kasavubu te. Rwandais ekotiseli biso Rwandais na mboka na biso Belge. Bandeko na ngai natieli bino yango pe na reprendre yango meme molai na livre tokomi yango avec Patrick Beko. Page 321. 21 banda wana kende ti 10 pages na pesi bino toute l'historique ezena kati. Ce sont les Belges. Les loyo bateau bazo maintenir biso na kati ya situation, ce sont les Belges. Kaka bango bake ko kamata Rwandais avec les Américains bazongeli biso nango cette fois-ci pour nous envahir. Le problème commence avec les Belges, c'est eux. Alors les loso on a dit que totika ko la solution pe ba Belge et pe ba Américain po bangonde depuis 1935. Bandeko nanga bofandi na Belgique, bofandi na Poto, nini musée royal belge ezali wana koto na kati na tieli bino yango eze na kati ya livre awa boye boka belge moko alobi te que ce que Ngbanda Mbeko ont écrit c'est faux. Non, 1935 belge nde bakotisaki basali immigration ya Banyarwanda bapesaki yango pe meme nini organisme mission d'immigration des Banyarwanda, la MIB. Ndeko nanga Banyarwanda, obokaka Banyarwanda. Étymologiquement, Banya, ça veut dire les enfants, les provenances de. Les Banyarwanda, c'est-à-dire les gens qui viennent du Rwanda. C'est ça les Banyarwanda. Et tango ba belge basali mission d'immigration des Banyarwanda en 1935. Opération est continuée en 1955. Yaki simplement que stoppé en 1957, 3 ans avant l'indépendance. Bango bato souperi uso batoyo. Et tumba wana ezaki tumba monene ko kanisate que parce que boyebite donc ça n'existe pas. Non, c'est un grand combat. Alors origine ya bato bakotiseli biso bango, ce sont les Belges. Bato bobaye na tango ba meki ko imposer biso bango et réussir te baunde basalaki na bango guerre. Ya makasi Belge basali marche arrière bazongiseli baunde mabele na bango mais Banyarwanda originaire du Rwanda batikali sur notre terrain. Tala bato bakotisaki bango no yao bakotaki na Mobutu bakotaki na Rwanda bakotaki na Mokolo. Non, bakotaki na Rwandais depuis 1935. Kende kota na nini na musée royal belge kota luka archive ezali wana bokomona yango yeba histoire ya mboka na bino bandeko na ngai. Soki to yebi histoire ya mboka na biso te yango bakosekene bakobotolo biso mboka. C'est pour ça que naze kokoma naze koloba pour que bana histoire ekota na motu lokola biso tozali na difficulté monene ya kotanga to yango nazaka malgré que na komi livre nazongelaka bino pour que ele karabanzela nyonso ba WhatsApp ba réseaux sociaux et comme la bino ba bana we botangi ba classe wana peut-être te botangi ba livre te bozwa message combat yo eze combat ya Honoré Ngbanda te eze ba combat ya liseki o bozo sakanaka na ngo na ba YouTube te baleki na ngai bandeko na ngai eze pour problème ya survie tala ke combat yo etumbo e bandi depuis 1935 tozo kende na yango ti lelo pe batu bakufi ebele. Batu bakufi ebele na kati na bitumba oyo. Nini na infiltration yo boye tous les mondes oyo boye ya nini na niveau ya nini ya deuxième république. Batu bakufi ebele. Na koki kotangela bino quelques-uns ba consul généraux na biso na niveau ya service.
Bato bazena kuna batundu wa mokolo banke mabayebi yango bien. Nous avons perdu des consuls généraux, des agents de notre service na Burundi, na Kigali, na Rumonge, consul général na Rumonge. C'est fut mon collègue Kambale Joseph Kambale Linar Yavuta. Bana ya Kivu ba musuba koyeba ye. Tosisaki na ye classe na université ensemble. Tango mokolo a confié ngai na créé section et analyse abi engagé 12 universitaires. Na joaki ba Kambale ba tundu na nini na bakotaki na lo wana. Mais azaraki consul général na Bujumbura. Ba empoisonné ye. Po azaraki originaire ya Kivu. Ayebaki ba sekele na bango. Pe abandaki ko bimisela biso ba sekele wana ebele. Ba empoisonné le jour avant kufa na hôpital na clinique Ngaliema. Alobi nangabi mon frère, patron. Ko sakanane tumbote, ces gens sont méchants, ils sont décidés à prendre notre pays. Il faut ce qui vous salir, to négliger bako kamatambo kanabiso. Et en ce moment on était fort, 81. Et le kono solano a kufaki na 81. Le combat continuait. Le combat a continué. Les consuls généraux sont morts. Les agents sont morts. Nakati yabitumba tozolo boybo. Même na niveau national, nani député Simuhanga, professeur Bamwisho, membre ya comité central Jean Elonge, oyo Zahir Mobimba bayebaki akomaki populaire. Na ba débat na ye akarifia ki ba Rwandais ba socio moro o nazolo bo bato bazakele kona ba bazana ajwana ba yebi yango. Mais ezalaki un combat permanent, mais ezalaki un combat sournois. Bisengimana akomi na président akomaki directeur ya cabinet comme. Mais et propulsé ye wana colonel Powich de Tembosch, un Belge qui était en ce moment l'intendant ya Mobutu. Nabane wananano, il y avait quelques étrangers, il y a Zarakinano influents. Nabane 70, il était là, il est pratiquement à propulser pour Nini Bisengimana. Bisengimana était wana belge. Donc bango basé toujours derrière schéma oyo ya bato wana yangwana zoloba biso ifotoke bazo mono biloko nyoso tu même c'est lelo yo boito kutoze na nini na crise awa okomona basé ko sala nyoso pour que ce soit des étrangers tala ba candidat na bazo ko pousser na banini ba pion na bango toujours les étrangers lelo yo bazo bundisa kanambe mais na 85 na pas na 2005 2006 2011 banani ba imposer biso kanambe avec des fausses élections et c'est kaka les mêmes belges lelo yo boyo kanisi ke baze na schéma que bazongi c'est la Congo au Congolais babandi yango depuis 1935 bokanisi ba posséder lelo jamais. C'est pour cette raison que il faut biso biso moko to comprendre que mboka ezali ya biso. Nakotanga bato musuze na continuer, il y a eu monsieur Kishecho, il y a eu monseigneur Muzirwa, il y a eu nani député Mavungu. Oyo a salaki même nini commission Mavungu pour la banquette, ba empoisonné. Basé ba spécialiste à poison. Ce combat là bande konanga ezali combat to kamatango avec les sentiments de anganda nini ceci non ezali un problème de l'avenir de notre pays. Regardez mes cheveux. Je ne me bats pas pour moi, je me bats pour vous. C'est pourquoi bande konanga naringi rapidement na tozongela situation oyo toze nango lelo. Na fungoli parenthèse on a fait une introduction moke simplement pour natali sabino que oyo nyonso naze ko bimisela bino peut-être eze boze ko sutuka kezali makambo ya secret d'état oyo eleka mais naze ko bimisango po epesa biso mémoire parce que namoni mingi problème toze nango lelo yo boito tournant to komi nango lelo ezali tournant décisif pour demain.
Il est clair aujourd'hui, bandeko nyoso nalobela ki bango bandeko nango ya ba leader politique ya opposition. Nalobaki schéma ya élection bino zokota nango bo mata, bo kita. Bo formuler toute forme ya ba élection ndenge kwa bolingi. Bo benga mindele mbaba longola même nini capitale na bango ba ya ko installer yango na Kinshasa avec les occupants rwandais. Bokozwa jamais pouvoir. Bandeko na ngai ya opposition. Ngai nazali xénophobe te. Mais nazali simplement na lucidité en ce qui concerne mboka na biso en tant que leader politique comme vous. Botanga classe, bozé une expérience politique comme moi. Boyebi yango bien que dans la conjoncture actuelle, dans la position actuelle, l'Occident ne travaille pas pour l'intérêt du peuple congolais, mais pour leurs intérêts. Toboïte, parce que moi, à leur place, je ferais exactement la même chose. Ils ont le droit de travailler pour les intérêts de leur peuple, mais nous aussi travaillons pour l'intérêt de notre peuple, mes frères. Bango baze ko sala pour l'intérêt ya peuple na bango moko balongwa ba ya ko dicter biso tozwa ba décision en fonction des intérêts de leur peuple. Bon boy ya biso peuple nani ya ko défendre bango. Voilà, tout mon problème se situe là. Lelo yo bobomi rendre compte que schéma oyo ya bino ya élection échoué. Soki boze ko persévérer dedans ezeka ka par orgueil ou par motema mabe. Parce que ce qui vraiment bolingi mboka, lelo boyebi bien, bino nyoso boyebi bien, que mini schéma oyo ya élection, ce n'est pas Sadek mutakoya ko bibisela bino na kati. Sadek a ko kita jamais, aya ko organiser. Sadek wana reconnaître machine à voter. Liboso azaki na bino, boyebi eloko nini eleki derrière pour que Sadek a changé de position, andi ma machine à voter. Tantôt qu'il y a bien, non, il faut pas purifier fichier. Est-ce que purifier fichier c'est purifier? Même état va purifier fichier, est-ce que bino beaucoup contrôler processus il y a dépouillement? Bandekonaga boyebi bien que quelle que soit la formule des élections que votre salle beaucoup échoué. Alors bamosusu bajo landabino namoni bato bajo ko landabino ngana lingine na sola bino peuple oyo boze ko landa ba homme politique. Soko zo landa homme politique pona tribu message nange ko concerné yote. Soko zo landa homme politique pona mbongo message nange ko concerné yote. Soko zolanda homme politique pour ozwa poste, pour ça combien pe so poste, message nange zo concerné yote. Mais soko zolanda homme politique parce que j'ai convaincu que alingia memayo na solution pour na mboka na biso. Alors message nange concerné yo. Pour na yebisa na yo que ozali na mayele na motu. Na saleli bino ba livre. Na saleli bino ba message lelo yo ba leader na bino nyonso ba yebi que mboka na biso ze occupé ba yebi que ba élection et pour résoudre problème wana te mais lelo yo boye mingi na kati ya biabo bino batu ya opposition oyo langage yo bazoluka batambola na kati na bino batu ya opposition ya résistance bino pe bo échouer po bo umeli mingi bo sali rien bandeko na ngai nazo yoka meme ba soi-disant journaliste na bino ya nini ya diaspora bazo zongelaka ba question wana po ezaka ko sepelisa bango mingi. Je veux vous donner une fois pour toutes. Lelo pas une fois pour toutes, mais voyez la vérité pas ezali. Biso esika tozali kubunde tumbo to changer position na biso te. Batu oyo ba pesi biso retard ezali bino peuple oyo bolandi ba politicien oyo baze ko meme bino na schéma ya mindele ya ba élection pour ba faire asseoir toujours ba crédibiliser pouvoir ya occupation. Bato yo boye na 2005, 2006. Toyebisaki bino te ke bolanda bango te. Mais comme bango bazali plus populaire, bakamati bino na otage, bazopesa bino ba promesse,
baye la bino ba tricot soko période d'élection et komi baye li bino ba tricot baye li bino ba nini ba gadget ba montre ba biloko ya matoi ba boucle d'oreille baye ko bwakela ka bino yango votenga al bolandi bango ya tokenda yo zekuna na diaspora yaka okozala ministre yo kozala directeur ya cabinet nanga yo kozala conseiller nanga bolandi bango binonde batu bozopesa retard pour que peuple atelema poto libere mboka bozwa courage bandeko nanga na kati ya bao baze ba leader politique échec bayokaka soni na échec te parce que échec nde ezalaka kopesa expérience pona kosala ba progrès échec nde pesaka ba expérience bandeko nanga toyoka soni na échec te ngai na komi livre ainsi sonne le glas tango to bimi na bengane biso na pouvoir mais là dedans j'ai raconté notre échec les derniers jours du maréchal Mobutu même ba proche mususu ya Mobutu mais ndenge nini okay bando critiquer président Mobutu bimisi ba secrétaire na sali autopsie simplement na lobito tamboli na kulutu na nga na landaki ye mais maintenant ce pouvoir est tombé entre les mains des étrangers. Il faut nami reculer natala ba erreur nini biso sali po likambo wana sale maboy. Alors lelo binombula tukumi bale bo memi peuple dans l'erreur. Mais ayez le courage de dire mes frères, mes sœurs, mea culpa. Tomi kosaki. Tokende maintenant ko sangana na bandeko na biso oyo ya résistance. Tobuna na bango lieu ko ya bino pe kuna résistance bo umelaki bo sali rien mais binonde parce que résistance les longa ngana lo bakapolele moi je n'ai pas la popularité il y a Étienne Tshisekedi je n'ai pas la popularité il y a Jean-Pierre Bemba les longa ndenge azenango danani na kati ya Kinshasa pe l'Équateur mais la popularité n'est pas la raison. Okoki kozala populaire pe omeme batu na erreur. Alors yango na lelo na lobi ba moment ya popularité loyenge ya popularité botali yango moni ke ememi bino nulle part. Ezala bino bandeko boze populaire ezala ba baze nani botu botelema ke sikoyo boye tomi kosaki to zongela solution etikali na biso moko to telema to libérer mboka na biso avec le peuple. Parce que mosala ya libération et résistance et que ça les sans le peuple était na mikili mosusu batambolaka toujours sur base d'expérience. Yangona na lingi ko suki sapona ko rappeler te ko révéler bino un cas pona ko illustrer bino que échec ezalaka fondement ya nini ya réussite ya ko rebondir. Mboka otoze nango pembe na mokila Israël. Na Israël, armée na bango babenga yango Tzahal. Ba officier, ba nouveau officier nyonso ya Tzahal. Le lendemain ya mokolo ke bakobima so babimi na école d'officier le lendemain ya mokolo bakopesa bango pete ya officier. Bakendeke kolekisa veiller na bango butu mobimba na place moko na sud ya Jérusalem babengi yango Masada ezali forteresse moko ya monene etongaka yango Hérode ye atongaka forteresse wana pona ko échapper na bandeko na ye ya ba juif po ye azalaka lokwa Pétain c'était le roi Oyazaki imposé par les occupants romains. Azaka kobanga bango akende kotongisa ndako kuna pe afanda kuna ti ezaki na luxe biloko nyonso une forteresse mais dans les années 70 après Jésus-Christ les zélotes babenga bango ba zélotes ce sont les patriotes israéliens hébreux batomboki ba résistants contre les occupants romains ezaki bitumba monene ba romain ba repousser bango na Jérusalem ba kimi ba exterminer ba mosusu et une bonne quantité ba ke ko récupérer ba bengani Hérode
sur le Masada, va récupérer Masada et comme forteresse na bango. Et Masada est juste en face à mer morte. Na kene ko visiter en autant on a gaki ambassadeur na Israël. Mais ba résistant juif ba kene ki nani na Masada o hébreu ba mi retira ki kuna. Ba romain ba meki pote ba meka ko anéantir pe ko maîtriser bango isimba kite. Ba tindi 10e légion militaire. Il y a armée romaine et encerclé Masada pe ti Masada en siège 8 mois. Biloko akoli ya makambo nyonso tukuna esili. Et tango ba romain ba tongisi rempart po ba kende ko kamata songe ya Masada. Ba militaire na ba famille na bango bazaki kuna près de 1000 personnes. Ba sali réunion ba bitoze na deux choix. Ou bientôt m'y rendre entre les mains des Romains, les occupants romains, ou alors to m'y suicider. Et ils ont tous décidé ba m'y suicider bango na basi na bana na bango. Et ils ont passé au vote 10 militaires qui la nuit devaient tuer tous les autres avec membres de famille. Et si que Siri, les 10 qui sont restés, va passer, va salir sous tirage au sort comme Moko Nabango, à Bouma les 9, sauf que Siri y est permis Bouma. C'était horrible. Ils se sont exterminés tous. C'est une histoire qui était passée à 70 après Jésus-Christ. Histoire wana, voilà là qu'on a nié koloba. Histoire wana, israélite, bosanakayam. C'est seulement au 19e siècle que chercheurs juifs ont retrouvé écrit wana na Rome, na archive na Rome na découverte ya archéologie. Ils ont rétabli cette histoire, cet échec terrible, et comme symbole pour na bango, pour na nani, pour na armée. Nationalobi, on a zongue là maintenant, problème est échec. Ce qui fait que militaires israéliens, officiers wana, na butu, kouye pisa bango l'histoire wana mobimba, ko commémorer yango na Masada, et le matin, serment, il y a officiers israéliens, le Masada ne tombera plus. Pourquoi? Parce que dit que eloko esale mikuna to tirer les sons na yango po esale malisusu jamais po na bana na biso yango na mona bango bazaka kwa bangando soko lingi ko toucher mabele na bango. Mes frères, oyo nyonso nazo sala soko koti na kati ya site ya pareko. Parce que l'histoire il faut to biso toze ko inventer la route. Toze kotala eloko bandeko basalaki liboso soko koti na site ya pareko okamati projet de société ya pareko okomona natia un texte d'appel à la jeunesse congolaise nasuka nasukisi parce que na cri oyo na lobi ezala cri na biso tango toko récupérer mboka cri wana nini na lobi plus jamais ça. Au lieu que tozala kubwakanaka mabanga to telemende po to tala erreur nini oyo esalemi belge bati biso na likambo oyo banda 1935 ti lelo bango changer schéma te lingi congolais Congo ezala ya congolais te ti bazalaki na colonisation altikali na schéma wana. Alors biso bana ya Congo lelo pona bana na biso bakoya lobi totikalaka likambo moketo poti na Bruxelles epa ya bato oyo boye bazali na schéma te batika biso na kati ya boumbu pour seko na seko tokende kotuna ka bango solution. Lelo ezala belge, ezala américain, ezala britannique, bango nyonso tomoni yango ezali na kati ya livre na tiawa, ezali na oyo na komiawa boy 600 pages avec Mbeko. Mondele moko abimite pona koloba que il y a une seule page qui est fausse. Azali te. Po ezali archive ya bango nde tokamati tozo komela bino po boyeba. Alors biso tozalaka kaka kozongela bango batu memeli biso bitumba oyo. Bango batu kotisi biso na pasi pe kolinga to bimate. Alors lelo koka opposant politique ke okuta na Bruxelles moni Randers moni nani Jean-Michel bato yo bati biso na kaka bokanisi vraiment bande konanga bango de kobimisa biso na kati. Alors bino peuple bino ba jeune tango nazoloba
et pourquoi ate un bande tout ça non. C'est problème et un bande, c'est problème et à bino. Le pays vous appartient à vous. Les lois vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans seulement. C'est que vous tikali dans le commun même la moitié il y a chemin à binote. Moi je suis dans l'autre moitié déjà. Mais bino bo kotina no bo sisina no ta moitié à chemin à binote. Donc vous avez du terrain. Nazo sala ngo pona bino. Bolongola nini albinisme ezena motu na bino yo ekoti na nini ezena na kati ya motu na bino ke bozai bozoko ko mi assumer bino mokote non. Kamata mboka na biso pour que na ba erreur oyo to sali dans le passé to corriger yango. Ngana banga kana erreur. Que so ebisika ngando sa ke erreur na bio que merci beaucoup. Je vais corriger ça. Quel est ce joueur du terrain sur le terrain? Azobete ba le faire quoi agate. Quel est ce meilleur joueur du terrain? Ataba Ronaldo azo raté penalty, arata penalty te. Et bon akotika ko bete ba le pour rater penalty. Tobanga ka ba erreur pona nini. Tobanga ko ndima ba erreur na biso pona nini. Mais c'est de l'erreur que nous devons bâtir l'expérience pour que demain, ce qui est arrivé n'arrive plus. Lokola bango, bayuda balobi, le Masada ne tombera plus. Bazo sale en sorte que mboka na bango, Masada est symbole et mboka na bango, et kwe ya lisusuté. Bisope, toze komi battre ndenge nazo senge bino pour que lobby toloba plus jamais ça. En République démocratique du Congo. Plus de viol de nos mamans. Plus le viol de nos filles. Plus le génocide de nos pères. Plus le pillage de matières premières, bana na biso batika la pauvre, bana ya ba mosusu ba koma riche ve bazala bien. Richesse na biso ekomi na Rwanda ko bana ya Rwanda ba koma bien, biso bana batika na passe. Plus jamais ça. Plus jamais ça, plus jamais ça. C'est ça qui doit être notre cri. Que Dieu vous bénisse. Ingeta.